Garçon a couché à se suicider. Baron a préféré, Bango il connaît la manifestation. Il y a mindé le bateau, tout soutenir le bateau là. Il y a le minico, à le bibo. Après tout, ça sert à quoi? C'est là ça. Mouto, il y a le président. Et si, il y a. Donc c'est le. Malamu Yesu nazala koma masusu te na kobe lokola kombo na yo nazala koma masusu te Yesu na kobe na Yesu mon pepe eleki makasi na banzela Nangai Biba ngombe Eleki milai Na sekulusi Kombo na yo Babeti ete Wana elokuta mabe babeti ete Omoni kotindika mutu na mboka eza ba procédure moko eza traumatisant. Donc, la caillou, mutu choisi la nakamwa na possibilité moi de résister. Mais ndeko vandia depuis 15 ans. Donc, bakangi awambila na biso bayebiye. Bamona reba kangarete. Oui, ils allaient a priori, ils allaient comme bomi, azala qui maladité. Mais comme tu es bikobeta, on n'est pas témoin à kobeta. Tu es bipso que tu es bagimba son sayo babeta. Bako kangayo menote, bako tiayo vraiment na mouvement. Alors première fois le là zongi sa qui est à monaki ndenge ba mema qui est ndenge ba traitement zoki kuna traitement zoki pour la première fois donc ndenge to ba information est sûr parce que faut pas tout jouer avec information tout ça qu'on le compte par-ci par-là. On peut l'information est sûr tout suit et que azalaki déjà traumatisé. Natanga utikuna et que baye ko annoncer qu'il y a une deuxième tentative il y a zonga donc azalaki malabute et toujours confirmation dans un épisode de sources sûres que azalaki vraiment démoralisé du fait que maman pe a été kufa dans Congo donc a monaki que azonga lisusu maman uti kufa yesu bazozongi ça donc et démoralisé qui est